Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo. Lelo tozali na invité na kati na émission na biso ya mokolo ya lelo. Invité na biso ya mokolo ya lelo ezali bongo ndeko mwasi tobengi ye na kombo ya Mama Mado. Ndeko mwasi na kombo ya Mama Mado avandi bongo na mboka États-Unis. Lelo oyo aye pona ko répondre na quelques questions oyo ba auditeur batunaki ye pona intervention moko asalaki to maloba asalaki alobaka na oyo etali ba problème oyo amonaka bongo na mboka Italie epai ya prêtre catholique moko. Yango na ete bandeko babolingo bandeko mingi balandaki émission na ye epi bandeko mosusu pe basengaki ba entrer en contact na ye po ete bakoka koede na ndenge ya ba prière pe na ndenge ya mosolo. Yango ete tolobaki ebongi malamu mingi tozwa lisusu contact na ye pona koyeba ndenge nini akoki koyebisa biso na bamituna oyo pe bandeko oyo babengaki biso balobaki akoka koyanola na yango. Yango na tolukaki ye pe tozwanaki compromis ke mokolo ya lelo nde ezali mokolo oyo akoleka na interview monene oyo akoka korepondre na mituna oyo ba auditeur oyo balandaka ye batunaki. Yango na ntango oyo bandeko babolingo yambo te to banda tokota na kati na masolo na biso tokopesa nanu mbote na mama na biso Mado oyo avandi bongo na mboka États-Unis oyo tozali koyamba ye mokolo ya lelo pona koyebisa ete tosepeli mingi pona ndenge a répondre na invitation na biso ya mokolo ya lelo pe ndenge tango nyonso balobaka ete tango mopaya aye kokotela yo na ndako eloko ya liboso avant ya kobanda kolobisa mopaya bapesaka mopaya mbote après avoir kopesa ye mbote sima bopesi ekita vandi nde bobandi koyoka eloko nini mopaya amemeli bino. Yango wana na tango oyo nazali kopesa mbote na Mama Mado oyo azali bongo kolanda biso na minute oyo na mboka États-Unis. Mama Mado na pesi yo bambote mingi oyo radio Zoomel 1000 epesi yo bambote esika ozwami Mama Mado. Merci mingi papa Roger, mama Rosalie, papa Botamba. Na pesi bino pe bambote mingi biso na mama na ndeko nanga mwasi tozali awa. Toza opesa bino bambote mingi pe toza ko remercier bino mingi na musala boza kosala na ndenge ya kofungula batu mayele pe kopesa voix batu lokola biso o tobungaki toyebaki ndenge ya kosala te opportunité ya koloba ya ko s'exprimer. Na pesi bino mbote mingi.
Merci mingi mama Mado pona ndenge undimi ko répondre na invitation na biso ya mokolo ya lelo. Yango wana na tango oyo toyebi ete bandeko ebele balandaki yo na maloba oyo olobaka la fois passée na kati na émission oyo tosalaka, bayokaka ba déclaration oyo salaka, bayokaka ndenge ba makambo nyonso oexplikaka na oyo prêtre catholique moko asalaka yo na Italie. Yango wana lelo ezali mokolo oyo yo okoyanola na mwa mituna ya bandeko o balandaki yo oyo basepelaki ete okoka korepondre na mituna na bango pona yo moko yebi ba Congolais tango ayoki likambo ya moto Congolais akosukisa yango ndenge wana te, akozala quand même na mwa mituna. Ezali kaka pe Congolais te, ezali na mokili mobimba. Tango nyonso tu yo moto na mokili eko expose likambo na yo, ezala likambo ya esengo, ezala likambo ya mawa, mituna ezangaka te. Yango wana bandeko oyo batunaki mituna na bango, pe tolobaki ete lelo tokotuna yo mituna wana. Yango wana yambo ete tokota na kati na mituna na biso. Tokoki jamais kozanga kopesa yo maloba po ete okoka koyebisa biso, okoka koyebisa na bato bazali kolanda yo, ozali nani, osalaka nini, eloko nini etindi yo lelo oya o yanola na bamituna na makambo oyo lobaki, eloko nini esali ete likambo oyo ozali koexpose yango po ete mokili bayoka yo, bosenga na yo ezali penza nini. Mais pona yango tokosenga yo nanu yebisa biso bomoto na yo mama Mado azali nani, asalaka nini to asalaka nini, opesi mwa parcours moke ya biographie na yo pona ko meka ko pesa mwa idée na bandeko auditeur o bazali kolanda yo osima to ya kokota na ma solo na biso. Maloba ezali omboka yo mama Mado, s'il vous plaît. Merci mingi papa Botamba. Na ndenge bino bolobi naza ko comprendre poke mutu nyonso na ba société nyonso esprit ya critique, esprit ya analyse ne permetaka batu bakende liboso. Wana ezali normal batu na ba question. Ngai mama Mado nazali fille ya Mutetela. Nabotamaka na Kinshasa na Ngilima. Papa na ngai na mama na ngai babotaki nga na Ngilima. Tango bautaki na mboka bayaki bavani ndako na bango liboso basombaki yango na Ngilima. Nakendeki après ba étude na ngai neti na baki liboso. Natanga na Kisangani, natanga na Bukavu, natanga na Bandundu, natanga pe na Kimwenza. Na Bandundu natangaki na Semendwa, naza première promotion à Semendwa. Na Kimwenza natangaki wana. Bon, nayaki awa, nayaki na Italie kosala ba étude ya médecine. Bon, bolandaki oyo komelaki nga na Italie. Tango naye awa na États-Unis, ezalaki impossible, ezalaki pasi, ezalaki impossible. Bon, moi mikolo nde nakomi mwa bien, siko nazosala na bana kosala musala awa kokengela bandikape, kokengela bakoko. Mbale belo komona so nazwi musala, bakoyebisa nga nakende po ndenge nazako renifle ezalaki impossible batu ba supporter. Mais siko naza kosala formation moko na domaine kaka ya santé, na babenga yango coding. Coding ezali ba technologie oyo ya sika oyo baza koseye kotia na domaine ya santé, c'est-à-dire kokamata ba maladie, par exemple mutaza na tuberculose, na connecter yango na ba assurance maladie, c'est-à-dire ba caisse et assurance maladie et kofuta par rapport à ba code bokotia kombo ya maladie te. Par exemple tuberculose to appendicite eza na code na ngo numérique, eza donc langage o baza ko utiliser na département ya healthcare ya awa na États-Unis ote batu ya ba assurance
batu oyo bapayer bato bafutaka baassurance bakoka kofuta. C'est-à-dire soki médecin a chargé alobi moto na pasolaki mpo na appendicite, bakese maladie ekoyeba maladie wana te, me kopesa code numérique na maladie wana, bongo siko code numérique wana nde ekokende sikoyo na caisse na assurance maladie. Assurance maladie ekofuta batu wana ba médecin wana ba provider, c'est-à-dire que ba hôpitaux ba médecin ba infirmier par rapport ya code. Donc biso toza bato ko décoder ba système wana ko contrôler pe ba fraude na système ya assurance maladie. Médecin mususu akoki kokamata akosi to hôpital mususu bakosi ba maladie basalisaki mutu te balobi mpo suko assurance efuta bango. Donc biso toza na kati wana po essayer ko décoder ko coder po ko connecter caisse maladie mbongo efutama ndenge kokani po ba fraude ezala te. Wana pe eza système ya statistique ya kokoka ko détecter ba maladie. Par exemple toza na zone ya Kinshasa batu songolo bakufi na maladie, par exemple ya typhoïde na ba code wana tokoyeba tolobi ke na zone boye problème ezali po batu ba code ebele e na kombo ya maladie ya typhoïde. Nde sikoyo département ya santé ekotala ekoluka nde na koyeba ko résoudre problème wana oyo eza na zone wana. Nalobi zone moko na Kinshasa tout comme ekoza la région tout comme donc eza système moko oyo eza ko permettre pe ko contrôler ba épidémie oyo kokobima na mboka. Wana nde sikoyo nakoki kokota sikoyo nde naza kosala mpona nakoka komema un plus na pays. Donc eza ba système ya technologie ya sika po baaméricain baza kosala na ba healthcare na bango. Merci. Merci mingi mama Mado pona éclairage oyo osili kopesa na oyo etali bongo bomoto bwayo. Bandeko babolingo ya mbote tokota siko na kati na bamituna na bino obotunaki na mama na biso Mado oyo avandi bongo na États-Unis. Ya mbote na pesa na mama Rosalie Maloba na kosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso nano mwa loyembo moko moke pona koluka kozwa mwa temps ya kubongisa mituna ya mama Mado po ete oyo komi ngonga kitoko akoyalola na mituna oyo bandeko batunaki ye. Yango na tango oyo na tiki bongo moma kitoko kuna na régie epai esika papa Botamba zwami tiela biso mondule kitoko po ete sima na yango tokota na kati na masolo na biso ya mokolo ya lelo. Musique s'il vous plaît papa Botamba. Ennemi ya Kongole mususu te botika kokosa babomi Kongo tozongisa makanisi na nsima ya 32 ans wana tokoyeba bango na Kongo. na kobeta bato na nzela towana na bapake na nzoto bien kolata sokoto ya basoda to babenga mutu na kombo kolabo yango te ce n'est pas ça to kofinga président de la république ou bien mama Olive Lembe yango te to changer mentalité to kongwana
makanisi na yo na oyo ya ngai soki ezali malamu nde totongi mboka. ngai mwana ya Kongo na libala ya mboka nalingi natelema mpona sunga Kongo pema ya Kongo eboni boso te kongole nyonso asengeli ya telema oyo azali na bolingo ya mboka na ye Kongo akolakisa yango na misala na kati na mboka na ye. Voilà, mutu ya boye nde tokoki kobenga un vrai combattant. biso badiaspora tolamuka na pongi tozali kolala mingi na badisko ya lokuta Kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesana maboko Kongo ekende liboso Kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesana maboko Kongo ekende liboso. Un vrai combattant azali kokombata na kati na mboka na ye et non à 8000 km. Kaka maloba ebele ba œuvre emonanaka te. Kongo ezali na besoin ya makanisi na yo ya malamu Kongo ezali na besoin ya makanisi na ye kuna ya malamu Kongo ezali na besoin ya makanisi na nga ya malamu soki tokanisi yango nde mboka ekeli liboso Kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesana maboko Kongo ekende liboso Kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesana maboko Kongo ekende liboso. Zoumel Mine, radio ya vérité, Longonia. Ennemi ya Congolais mosusu botika kokosa babomi Kongo tozongisa makanisi na nsima ya 32 ans wana tokoyeba banguna ennemi ya Congolais mosusu botika kokosa babomi Kongo tozongisa makanisi na nsima ya 32 ans wana tokoyeba banguna Kongo. Radio Zoumel, radio ya vérité. Mama congolaise Massawa na Washington. Oli Matondo na Katikati. Fumu na Bwala. Puis l'UCP na Katia Hollande. Sans oublier Sylvine Zadi, Minou Pembe. Vrai chéri Maman Rosalie. Papa Roger Aye, Bazobanga. Papa Roger Aye, Bazobanga. Maman Rosalie Aye, Bazobanga.
Merci mingi papa Botamba pona loyembo kitoko tikotiela biso kuna na régie na tango oyo bandeko tokoti na kati na masolo na biso ya mokolo ya lelo kasi ya mbote motuna ya liboso bakoka kotuna yango na mama Mado na kopesa mama Rosalie maloba po ete yende akobanda na motuna ya liboso. Mama Rosalie na pesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo lelo ezali bongo solo mokolo oyo biso tosili koyamba mama na biso Mado oyo avandi bongo na mboka États-Unis oyo ye moko alekaka na mikoleleki na radio na biso ayaki kopesa maloba to likambo oyo esalamela ye oyo prêtre catholique moko asala ye yango ete bato pe batikalaki indifférente na masolo na ye po ete bato ebele bayokaki mawa na kati na lisolo wana pe bato ebele batunaki biso bamituna me tosalaki nyonso mpona kolinga lisusu kojoindre ndeko mwasi na kombo ya Mado po ete lelo nde ezala mokolo oyo tokotuna ye mituna yango wana sans plus tarder na motuna ya liboso nazali kotuna oyo bandeko batunaki motuna ya liboso ndeko atuni kombo na ye Joseph Kalambai. Ndeko Joseph Kalambai avandi bongo na mboka Zurich na Suisse. Ndeko atuni boye alobi ayokaki ba makambo nyonso tu oyo mama congolaise na kombo ya Mado alobaki na émission oyo elekaki na radio Zumel 1000 pona ye alingi nanu ayeba ye ndeko mwasi na kombo ya Mado voyage na ye na Italie na yoki kaka lobi ete akendeki kotanga azalaki une étudiante abandaki kosala cours ya médecine yango na alingi koyeba ameka koéclaircir ye na sango wana to prêtre catholique wana congolais bayebanaka ndenge nini po ye azalaki étudiante prêtre catholique azali moto oyo abandaki kosala na Vatican relation na bango mibale ebandaka ndenge nini. Est-ce que prêtre catholique azalaka pe professeur na université to ezalaki ke kaka na nzela bayebanaki basali connaissance soki natuni boye pamba te mpo nayebi ete ngai pe nazalaka na Italie nayebi ndenge nini baprêtre catholique ebele bazali koabuse na basere na biso congolaise kuna na Italie suite parce que vie ezali cher mingi bazali kokoka te basere na biso yango na baprêtre ebele bazali koprofite mpona kosabize na bango kosala n'importe quoi yango na nga nalingi natuna nayeba kaka relation na bango na ya ye na prêtre wana oyo abetaki lisolo ezalaki ndenge nini bayebanaki ndenge nini. Merci. Voilà wana ezali motuna ya ndeko pe na pesi maloba na mama na biso Mado pona akoka koyanola. Mama Mado pesa biso eyano s'il vous plaît. Mama Rosalie, merci mingi na musala na yo pe na ndenge oza ko s'intéresser na problème oyo. Ngai tangu nakendeki na Italie, nakendeki ya solo étudiant. To voyageaki ba fille mibale, fille mususu azaki fille ya muluba. Ba famille na ngai na Kinshasa pe baedaki mwa muke na ndenge ya kozwa ba visa. Bon, tangu akomaki kozwa ba visa na ebite kozwa passeport to kozwa ba visa. To voyageaki biso mibale. Tangu to voyageaki biso mibale wana, ezalaki nde toye na bourse à conseil exécutif. Mais conseil exécutif efutaki ticket. Bazaki la mou wafuta ticket. Balobi bokende na Italie, bokende sur place, so bokomi kuna bokuta mbongo na ambassade. Mais ye fi wana ya muluba komo na ye aza siko na Belgique. Bango bazaki na connexion na bango po baza ba fi o ba utaki côté ba
ya kananga kuna yazaki na connexion wana bango yende tango toza kosola na ye alobaki oui monseigneur moko aza na Vatican aza na possibilité ya koaider et ça c'est vrai aza na possibilité d'aider comme elle a dit que ok en effet biso toyaki na Italie ngai na fi moko ya muluba ya kananga toyaki na Italie normalement toyaki na busa conseil exécutif mais conseil exécutif na Kinshasa bazalaki na mbongo te bapesaki biso mbongo te bango babaki bokende sur place so bokomi sur place bokuta mbongo na Italie tant tokomi na Italie conseil exécutif mbongo ezalaki te duke baparents na biso bafutaki batike na biso tokoma na bisika ba classe toyaki na fille moko ngala kosala médecine ye fille wana kosala école d'infirmière mais yazaki déjà na connexion na basango na baluba po bango na bango côté moko bon na wana ndeko ya toza besoin directif toza na toki la besoin directif tokosala ni tokokende wapi wana tokota en contact ye ndiko na bango na fille muluba Agnès ayaki déjà na contact na bango bon ye basalisaki ye ngai bakosalisa ngai te mais ntango bisika avandaki wana akokaki te ake na ye na Belgique abalaki séminariste moko ya muluba kaka bake na bango kosala vi na bango na Belgique donc natikalaki nga moko wana na Rome nazobundana mpo naluka moyen okota na classe wana nde a partir ya wana nde nazalaki na contact nde nayebaki ye nasilisi wana. Deuxième question, Izali Bongo Motuna ya ndeko Robert Mandiangu. Ndeko Robert Mandiangu avandi bongo na ville ya Strasbourg na mboka France. Tout d'abord, ndeko Robert Mandiangu alobi ete merci mingi bandeko ya Radio Zumel 1000 depuis nakoma kolanda radio na bino nakoma ko yoka ba makambo ebele oyo koma kosepelisa ngai mingi vraiment nazali molandi monene lelo soki nazwi occasion ya kokomela bino po ete nalandaki émission ya ndeko mwasi oyo bolobaki ete oyo alobaki ete azalaki na Italie oyo prêtre catholique abebisaki vi na ye motuna ya liboso ngai nalingi na tuna tango ndeko mwasi oyo ndenge alobaki ete prêtre catholique abwakelaki ye ba liquide moko na nzoto pe ebebisi ye ti lelo ndenge nayokaki na émission eloko nini ye asalaki auprès ya la police italienne tango amonaki ete situation ekomelaki ye est-ce que akendeki auprès de la police mpona koakize prêtre catholique wana oyo alobaki ete kombo na ye monsieur Kabongo oyo azalaki secrétaire particulier ya pape est-ce que apportaki ye plainte ndeko atuni lisusu alobi tango situation na ye ekomaki mobulu ndenge alobi tango abandaki kobela esalaki combien de temps po alongwa na Italie po aya na États-Unis alors yangwana ndeko alingi ayeba pe ndeko alingi ayeba lisusu tango alandi intervention ya ndeko mwasi na kombo ya Mado alobi ete ayokaki ete alobi ete mwana oyo abotaki abimaki pe azalaki malade abotami na ba septembre oyo malade oyo azalaki na yango amekana nu koyebisa biso ba septembre yango ezali nini oyo mwana abotami na yango parce que ye alobi ete prêtre catholique wana monsieur Kabongo abwakelaki ye ba soi-disant ba liquide na nzoto pe ebebisi ye alors selon ye ntango aza koloba ba septembre yango ezali ya maladi nini il faut préciser bien pona komeka kopesa biso pe éclairage voilà wana ezalaki motuna na ngai mama Mado wana ezalaki motuna ya ndeko Robert Mandiangu avandi bongo na ville ya Strasbourg na mboka France atuni na yo okoki ko répondre na ba auditeur oyo bazali kolanda yo na tango oyo s'il vous plaît. Merci mingi papa Roger et merci mingi pena
papa Robert na motuna na ye ntango wana nakomi maladi de ntango nazongi na Turin ekomi problème bisika naza kovanda mpo naza korenifle epuis batufina donc naza batufina ezobima na gorge na arrière gorge na zolo basinus nyonso eza vraiment infecté ezobimisaka batufina na homme wana naza kovanda wana na ba professeur na nga université bamonaki vraiment bazo comprendre te oyo ezali nini ezosanga lokwa Tourette syndrome à Tourette donc nako bouger mutu et puis naza ko renifler makasi bon nayebaki nanga osa déjà ntango nakomi bisika naza kovanda bato wana balobi yo kovanda awa te sango wana déjà asololaki na bango nayebi makambo ayebisaki bango te bon sikoyo nakomi sikoyo nakomi kovanda epa mosusu naluki bisika mosusu akovanda donc moyen omoni déjà bato wana bazalaki fort sikoyo soki nabisango moto asalinga boye bakokomprendre te nabanda kobanga nayebi sikoyo ndenge akosala te oke omoni structure wana naza kovanda eza déjà structure ya mwasi basi moko ya bariche banoble mais bapesa yango gestion epa baseur catholique siko soki nakobima na bisango mutasali ntango nakende kosala mosala kuna na Rome bango baseur wana bayebaki comme tel donc nazaki nayebi ndenge akoloba osala te donc bafre nakota hôpitaux baeseye moyen te ezalaki impossible Italie eza mboka oyo bacatholike bazali fort basango bazali fort donc déjà olobi ke ntango asali boye osekeye baennemi mosusu etabakobanga nana kondima ngai bon kaka mikolo nde omoni bakandaki ya basango itali eza peut-être lokola allemagne te lokola strasbourg te itali eza monde oyo église catholique aza na contrôle ya makambo ebele donc oza kobanga mpe bango baza ebele na question ya mibale avandaki wana nazokeba nazoprogresse nini naza kobouge lokaatourette comprendre te bon syndrome bo bazokoka kodiagnostiquer batelaki moyen po oyebi ke na bana kosala bisika naza korépondre na bate université zao donc moi kasi wana mtu wana naza korépondre na batelefone na weekend fili akokovande pa mosuvi ekoli problème suppose obango binakende azalaki secrétaire particulier yo okokende okufunda ye tuna moyen okokende koloba bon na oyo question ya misato oyo atuni makambo ya mwana bon mwana baparent na ye ya bateme bazwaka epo nazalaki maladi makasi nazalaki korenifle kosala kwa Tourette syndrome ya Tourette kobouge mutu kobouge bazokanisa neurologie bazokanisa donc bazocomprendre te sikoyo mwana baparent na bateme nde bazwaki mwana mais mpo batikala na mwana ya moke ifale kosigne bapapier légalement bapapier devant baautorité kenga napesa bango mwana ke bango bazwi mwana na adoption bon mwana sikoyo avandaki na bango bon lokola naza kotambola naki na France naki na Suisse nazokende partout po te naya kokutana na fille moko ya hôtesse de l'air ya américaine ayokelaki nga bon batike na bango bapesaka bango bato ya hôtesse de l'air azopesanga donc na voyage nazoke bisika ebele nakei nakoko kovoyageaka na mwana te donc ntango mwana ye koya sikoyo aye sikoyo nde namoni mwana mpe azorenifle donc azorenifle azosali loko allergie moko boye allergie mais kaka ndenge naza kosala liboso mais oyo aza vraimen ezalaki accentué donc mwana azo korenifle neti allergie momoni mpe korenifle wana makasi sikoyo azorenifle sala na ye te nazoyeba ndenge nasala te yango wana
situation ezali boye bon mwana sikoyo aza na université na côté ya sud kuna bon ntango akoya na koeseye kotala ndenge nini akosala na ye. Merci mingi nasuki wana. Troisième question ezali bongo motuna ya ndeko mwasi na kombo ya Julienne Louvrezo. Ndeko mwasi na kombo ya Julienne Louvrezo avandi bongo na ville ya Grimsby na mboka Angleterre. Ndeko mwasi alobi boye. Lelo soki na komeli bino bandeko ya Radio Zumel 1000 pamba te nalandaki na émission na bino oyo elekaki na masolo oyo ndeko mwasi na kombo ya Mado alobaki yango na ete epesaki nga mawa mingi na motema etanke mwasi me nalingaki natuna mwa motuna moko kaka na ndeko mwasi. Motuna na nga ezali boye. Nayokaki ba masolo nyonso tu oyo ndeko mwasi na kombo ya Mado alobaki na oyo etali bongo ndenge nini makambo ekomelaki ye na mboka Italie. Ngai nalingi nayeba ekomaki ndenge nini prêtre catholique abwakela ye ba biloko na nzoto na ye oyo alobi ete ebebisi ye nzoto. Epi nalingi nayeba mokolo oyo prêtre catholique abwakelaki ye biloko na nzoto ye akomaki epai ya prêtre catholique na biti nini akendeki kosala nini kuna po ete prêtre catholique abwakela ye biloko na nzoto. Eske ezalaki teke ou bien prêtre catholique alingaki ete babima lokola mwasi na mobali ye aboyaki yango na ete prêtre catholique na discussion wana esalaki ete abwakela ye ba biloko na nzoto pe bebisa ye ukoma po tosi toyoki pe ba masolo ya ba prêtre congolais mingi oyo bazali kuna na Italie bazali ko abuse na ba ser na biso mingi oyo bazali ko vanda kuna na Italie po ete makambo yango esi yebana na yango. Yango na il faut azala clair na esika wana. Eske yena prêtre catholique wana oyo abengi ye na kombo ya kabongo bazalaki makango mwasi na mobali ukoma mekana nuko éclaircir biso po ete jusqu'à présent tozali ko comprendre te ndenge nini prêtre catholique akoki ko bwakela yo kaka babiloko na nzoto boye sans raison ya makasi ezala entre bino mibale na likambo oyo ekomelaki yo. Voilà wana ezalaki motuna na ngai. Voilà wana ezali motuna ya mama Julienne Louvrezo avandi na ville ya Grimsby na mboka Angleterre atuni bongo na mama na biso Mado. Mama Mado malobezali mboka wayo s'il vous plaît. Merci mi mama Rosalie, merci mini pe na ndekolanga mama Julienne. Oya lobi ke ba sœur ba sango baza kwa bize ba bana na biso ba fille congolaise wana eza ya solo. Eza ya solo neti na ba société nyonso oza komona bato baza na situation ya pouvoir bakoko take advantage ya bato baza na situation ya faiblesse. Yango no mona ba mboka lokwa ba États-Unis ba intouchable bakomi siko ko toucher bango, c'est-à-dire que na église congolaise il faut ba ningisa nzete wana église catholique po te bambuma ya mabe bakweya ekweya po batu mingi baza kolata basango mingi baza kolata elamba kisango mais baza ko baza nde banguma balati elamba meme. Mais la situation na ngai Mama Julienne, nakoki koyeba te po mutu aza kaka mutu. Mais onga na yebi ezali ke ngai nakendeki kuna po bisika naza kovanda na Vie Académie Albertine bakisi ezalaki ebele c'est-à-dire ba polonaise moko bazalaki wana bazako louer storage, c'est-à-dire storage na se ezaki na bakisi ebele ifale batina nango na Pologne. Bon, ezaki à peu près 2 conteneurs à bakisi. Moi si wana aye ko trouver nga lobe moi biso na Pologne
bato bazotinda bakisi bisik bazotinda ezowuta Europe mobimba parce que toza besoin bakisi te bakisi eza nanu bien tolingi te bakisi ebeba soki okoki koluka moyen okende kosalisa bato na Congo po biso toza besoin ya espace oyo po biloko mosusu eya yango wana une des raisons na contactaki ye po naluka moyen to acheminer bakisi po ezalaki 2 conteneurs ya minene na bakisi toluka moyen ya koacheminer bakisi wana na Congo po nga nayebaki ke bon mosali na Nzambe ye moto aza représentant Nzambe wana mokili nakendeki na ambassade sikoyo bazalaki na moyen te yango sikoyo nabengaki ambassade nasololaki na mutu mo azalaki attaché militaire kala moyen ezalaki te yango na contactaki ye po te toluka moyen même à travers Catholic Charity bakisi wana ke na Kinshasa wana nde une raison nakende ko recontacter po na comprenaki ke tango natunaki ye liboso so bakosunga ngai po nayebi ke bazaki na moyen opesa babursa mike po na kosalisa baétudiant bursa conseil exécutif ezalaki na okoya te bon na comprenaki ke bazaki na bakobilisa ngai balingai na bakosalisa ngai te mais namona lokola ye aza mosali na Nzambe bakisi wana okoki kosalisa bato ta mosusu kote ya bakisi baza na batuyo na bango mosusu oyo bakisi ekokokende mais ntango nakende kocontacte ye wana bino moko boyebi ndenge nayebisaki bino alobi bamakambo ebele aye koyebisa nga na bamakambo mosusu nayebaki te oyo ndenge baluba bamaltretaki bango baluluwa baya kolinga batanga baklasi te ndenge bango bazwi décision bamakambo ebele ongai na bambula wana nayebaki te soki bazanga na baconflit nga nayebaki te bon sikoyo naye kozwa dossier ya ndeko naye mpo nga nakanisaki ntango mosusu nasepelisi ye nasalisi ye na ndenge aza kolela ke bandeko ne mwaya baye eza te ye na situation aza wana okosinye bapapie bisinyela te ngai naluka moyen neve na ye moko aye aboye na boye nde naya kozwa bapapie bon sikoyo na mutu ya mibale nga comme tel nayebaki te nayebi te nga nazalaki mwasi na ye te bon baperiode moko akoma koloba o nga nakende na mboka na bango kuna nakende kobala leki na ye ya mobali aza kuna donc des choses invraisemblables mais na mutu na oyo koba ndenge nini abwakelaki yo biloko bon navandaki na papa na ye navandaki na frère na ye po bafri wana bazalaki be na Rome mais basalaki mosala wana te baza kolinga na bango sala mosala wana te bazali bafimbo azokende na bango baklasi tout ça bon ye azolaki papa na ye appartement en dehors ya ndako wana bafi wana baza kovanda sikoyo na appartement wana bazaki na besoin ya moto asalisa bango yango navandaki na papa na ye wana avant papa na ye akota na hôpital komema ye na bahôpital tutu ti ntango akotaki na hôpital na heure wana nde frère na ye ntango ye kotuna ngai bacoordonné ya baparent na ngai na Kinshasa nde akodécouvrir qu'en fait ngai navandaka na quartier wana oyo soit disant ye abomaka mutu me ngai nayebaki te bon nayebi te soki basololaki ou bien nayebi te ndenge nini ya okoma ke mutu asilika boye aya kobwakela ngai biloko wana abwakelaki ngai bon comme mwasi na mobali comme tel oui biloko wana ezalaka naza na bapreuve me ngai na ye tozalaki mwasi na mobali te ozo comprendre tozalaki mwasi na mobali te ezalaki a relation ya bon nga naza na situation ya faiblesse ye aza na situation ya pouvoir nga nakanisi ke ye akokosunga nga mpo nga na banda okasa bibo médecine ezali neti mission eza okosalisa bato nyonso bon nakanisi ke lokola azosala médecine namema 1+ na pays ta mosusu mutu mosusu akomema mpe pierre na ye na contribution ya klasi na ngai yango nacontactaki bango mais nayebaki te ke tribalisme ezalaka vraiment makasi na suki wana. Quatrième question, ezali bongo motuna ya ndeko mwasi na kombo ya Ange Osango. Ndeko mwasi na kombo ya Ange Osango avandi na vili ya Esbjerg na mboka Danemark. Ndeko mwasi atuni motuna alobi boye. Alobi ete
Papa Roger na Mama Rosalie nalandaki émission oyo bolekisaki ndeko mwasi na kombo ya Mado oyo avandi bongo na mboka États-Unis oyo ndeko mwasi alobaki azalaki kovanda na Italie esika azwaki accident epai ya un prêtre catholique oyo alobi ete vi na ye lelo ekomi en danger. Nalandaki émission wana mais nalingaki natuna mwa motuna moko oyo jusqu'à présent na komprenaki yango malamu te. Nayoki ndeko mwasi alobaki ete ekomaki na moma moko prêtre catholique wana oyo azalaki secrétaire particulier ya pape ayaki epai na ye pona asenga ye aide ke soki akoki koede ye po ete bandeko na ye baya. Alors na komprenaki yango te po ete etant que secrétaire particulier à pape, un prêtre catholique, est-ce que bango na kati ya Vatican bakoki kozanga ba moyen oyo ke ata bakonzi ya kati ya Vatican basalela prêtre wana ba prise en charge po ete bandeko na ye baya, mais ndenge nini prêtre wana akoki koya kaka epai ya une femme étudiante congolaise oyo ayepe kotanga na Italie aya kosenga ye aide po ete bandeko na ye baya. Na comprendre esika wana te parce que toyebi ete ba prêtre catholique bazalaka quand même na mwa faveur moko na makambo Italie Italie ba prise en charge pona kosalela moto pona kosalela moto voilà ndeko soki boza kokoma bokomaka malamu pona kosalela moto. Alors eloko oyo biso ngai nazali kokamwa ndenge nini prêtre catholique oyo azalaki pe secrétaire particulier ya pape akoki koyaka epai ya ndeko mwasi oyo po aloba ete aide na likambo etali prise en charge kote wana nazali comprendre malamu te, ou bien ndeko mwasi ezali ba masolo mosusu azali kobomba oyo ayebi ete ezali vérité mais oyo yaza koyebisa biso ezali makambo mosusu amekana niko limbola bien comment un prêtre catholique oyo azali secrétaire particulier ya pape akoki koya epai na ye une simple étudiante congolaise na kati ya Italie pona kosenga aide na likambo etali prise en charge po ete abengisa bandeko na ye na Italie. Mekana niko expliquer biso ndeko mwasi Mado. Voilà wana ezali motuna ya mama na biso Ange Osango avandi bongo na ville ya Esbjerg na mboka Danemark atuni bongo na ndeko mwasi Mado kuna na États-Unis. Mama Mado malobezali omboka wayo s'il vous plaît. Merci mingi papa Roger pour na motuna na yo pe na remercier mama Ange mingi na ndenge a soulever likambo wana. Ngai na kontataki Monseigneur wana oke ba conteneur mibale ya bakisi ezalaki ko elingaki ko bemba na Italie pe alingaki ko salisa te alingaki ko ede te abanda koloba ye moko azwa yango naza ko insister encore peut-être alingaki asimbisanga touche asenganga impossible o nakokai ko sala te bongo alobake po ya alobaki abi batu nyonso bayaka kuna ka kosenga mbongo kosenga ye aide bango mutu takanisa ke ye en tant que sango bisika ya zawana akoki kosigner ba papier bisignela te alinga bayaka kosenga ye aide siko ye pasala ba neveu na ye alingi bango baya pona ngai siko lokwa maele fungwami nazo comprendre que alingaki asenga nga impossible po alobake yo sali boete na ko aider te. Mais si on nzambe nenga zalaka nzamba ya kofera ke ngai pe nazwi ba dossier wana na ke ko pesa ba professeur na biso université po ye siko a comprendre ki bato bazali ko aider ngai kuna ayeba ke ma marquise moko nde bazali ko sunganga pona bisika na za ko vanda nde na ko za ba dossier wana ke ko sala ye na ebité po bo ya za mutu munene peut-être que ba signature mususu alinga otia bitiela te na ebité wana nde ya yebisaki nga. Et puis, ce qui bolingi, attend na ba preuve, na ba nini, naza,
tokoki kokende na Italie bon toluki professeur wana soki aza nanu envie archive ezali na ambassade ya Italie archive ezali au professeur ya université ya polytechnique atindaki je crois que archive eza na ambassade ya Italie wana eza problème te ngande nazo comprendre ngo sikoyo alingaka simbisa nga touche pas lobake eza impossible batuka basengaka ye aide mutalingaka koede eza te na suki wana. Cinquième question ezali bongo motuna ya ndeko mwasi na kombo ya Marie Lokombe. Ndeko mwasi na kombo ya Marie Lokombe avandi bongo na mboka na ville ya Rome na Italie. Ndeko mwasi alobi boye. Par hasard nazalaki mokolo mosusu na internet nazali ko consulter na ye kokweya na émission ya Radio Zumel 1000 oyo nayokaki ndenge nini ndeko mwasi na kombo ya Mado oyo alobaki na likambo etali bongo ba prêtre catholique, un prêtre catholique awa na mboka Italie asalaki ye. Alors namonaki ete ekokaki kozala pe Nzambe akokaki kolobela ngai d'une façon ou d'une autre na nzela ya émission wana po ete émission yango tango natalaki yango ezalaki kaka par hasard. Yango tango nalandaki émission yango nayoki pe nazalaki moto oyo nakokaki kotikala na silence te ebongaki nakoka koloba makambo oyo pe ngai nazali ko vivre awa na mboka Rome. Vraiment nazali kokumisa Nzambe mingi po ete namoni ete na nzela ya émission oyo tango mosusu Nzambe apesi ngai réponse na makambo oyo ngai nazali ko vivre. Bandeko ya Radio Zumel 1000 soki na komeli bino ezali po nayebisa bino ete tango nalandi émission ya ndeko mwasi oyo na kombo ya Mado suki na ngai ya moto etelemaki pe nayokaki malili na nzoto. Na mikolo elekaki nasalaki connaissance na ndeko mobali moko awa na Italie na kopesa kombo na ye te pona kobomba identité na ye na ndenge ya baloi na ndenge ya korespecte ye. Après avoir asalaki connaissance na ngai na tango wana ayebisaki ngai te ke azalaki prêtre. Mais un jour tokutanaki na esika moko tozali kosolola. Dieu merci, moto moko pa ayebaki ngai. Après avoir tokabwani moto wana ayaki kobenga ngai na telefone alobi ete boyeba nini na moto wana ndenge nini. Pe na expliquer na lobi ete non ayebisi ngai kazali congolais avandaka awa na Rome azali moto asalaka ba faire na yeba nini menzoka nde ezalaki bongo te moto wana azalaki prêtre ndeko wana ayebaki ye malamu. Mais ndeko yango abandaki kosala tu mwana mobali yango abandaki kosala nyonso ko insister pona kende kotala ye esika azalaka. Mais nabandaki koyebisa ye nanu nakomi nanu prêtre te po ete nakende kotala yo. Na kotala yo esika na yo mais nakoya. Mais depuis nalandaki émission wana esalaki nga malili na nzoto na ndenge ndeko mosusu ayaki ko revelenga ke mwana mobali wana monaki ngai na ye azali prêtre. Alors nakomi sikoyo kocha makanisi ya ndeko mobali oyo ayebisaki ngai ete mwana mobali oyo ngai na yebanaki na yo amonaki biso na ye azali prêtre. Nakomi komona ete ekoki kozala ya solo mais jusqu'à présent ngai natikali komona ye nano te. Ngai moko natikali komona ye nano te ou bien quelque part ou bien église songolo mais bayebisaki nga déjà que azali prêtre. Mais tango na ye kolanda émission oyo namoni ete tango mosusu Nzambe a révélé ngai eloko moko. Mais pona koloba bosolo ngai na mwana mobali wana oyo balobaki ete azali prêtre. Tozali kaka bato oyo tosalaki connaissance tokutanaka tosololaka me nanu atikala kosala eloko moko ya mabete na nzoto na ngai. Yango wana nazali kotuna na ndeko mwasi
oyo ye moto aviva babiloko wana oyo nalandaki émission na ye na radio Zumel 1000. Conseil nini okoki kopesa ngai ndeko na yo mwasi na ndenge na yoki ba makambo oyo nyonso pe soki ozali na makambo ya mingi ya kolobelela ngai vraiment na kosenga na yo olobelela ngai yango po ete depuis nalandaki émission na yo nazali na malili na nzoto pe ezali kosala ngai kobanga namoni ete Nzambe alobeli ngai mingi na kati na yo. Vraiment nasengi nde kaka conseil ya moke oyo koki kopesa ngai po ete nayeba oyebisa ngai eloko nini nakoki kosala. Merci. Voilà mama Mado wana ezalaki ndeko mwasi asengi kaka nde conseil epai na yo na kombo ya Marie Lokombe azali bongo na ville ya Rome alobi ete asalaki connaissance na ndeko mobali moko me ndeko mobali ayebisaki ete azali homme d'affaires pe bakutanaka na bango basololaka une fois bakutanaki quelque part bazali kosolola ndeko mobali moko pe ayebi ndeko mwasi wana amonaki bango après avoir ndeko mwasi na ndeko mobali wana bakabwani ndeko mobali wana aye kobenga ye na telefone ayebisi ya bibo yebani na moto wana ndenge nini nde ndeko mwasi expliquer alobi non azali congolais homme d'affaires banini nde ndeko mobali ayaki koyebisa ete te nga nayebi moto wana azalaki prêtre catholique azali prêtre catholique na kuna na mboka Rome. Alors yango wana ndeko mwasi na lisolo na yo ndenge ayokaki alingi oyebisa ye eloko nini comme conseil koko pesa ye po ete tango mosusu Nzambe a révélé boye po ete akoka kobima na chemin wana tango mosusu koko kutana pe na accident ndenge yo okutanaki na yango eloko nini okoki koyebisa na ndeko mwasi maloba ezali mboka yo mama Mado meka koyebisa na ndeko mwasi oyo yo koki kolobela ye na minute oyo s'il vous plaît. Merci mingi mama Rosalie. Napesi merci pe mingi na mama Lokombe oyo aza na Italie. Eloko na okoyebisa ye eke na okoyebisa batu nyonso eke basango baza batu. Baza pe bandeko na biso. Tokoki commettre en doute contribution à l'église catholique na développement ya Afrique te ya Congo te. Ba construisa ba école, ba sala biloko ebele. Mende bisika batu bazalaka, bambuma mabe pe ezalaka. Yangwana il faut ko faire nyonso, ko sala nyonso. Message nanga eza ko kende pe na archevêché ya Kinshasa. Il faut ko sala nyonso pona ko ningisa nzete ola bambuma mabe ekweya. Ezate po mutu aza sango nda aza mutu mabe. Tokoki pe koloba te ke mutu soka aza sango, aza 100% mutu malamu, aza mutu, akoza na ba faiblesse na ye, akoza na makambu na ye, mende eloko tolingi basango to ba maser, lokola biso tozotalela bango basali na Nzambe, bango ba représentant ya Nzambe ala mokili, bango ba représentant Saint-Pierre, bazala pe na mwa conduite oyo ekoki kolakisa ke bango baza ba modèle ezate ke bosalaka biloko bongo bango basango so bazosala bwe bongo siko batu oyo ase ya libanda bakosala ndenge nini eloko wana nde tokoki kobosana yango te omoni na bamboka oyo biso tovandi oyo basala balua baza koanalyze baza kokritike baza koedifie baza kopikola biloko oyo eza kokende à l'encontre ya développement ya société eza pasi mingi po mutu lokola ngai na lingana sisa médecine na lingana pesa na mema un plus na mboka na biso conseil exécutif epesa kinga bourse l'état esunga etinda kinga mais yo oyo ko kase nyonso par rapport ya gouvernement etinda kinga na koki ko répondre te po yo mona ke vie na ngeza na valeur te par rapport à baboti o batinda kinga yo omoni kevi nanga eza na valeur te ba village nga na tanga kuna nga na schéma na nga nazali ke na kobimisa ta mutu moko aya kotanga comme je l'ai dit et je le répète la technologie ne se donne pas la technologie s'arrache biso tango toyaki bana mike totangi na baétudiant bachinois banini baza kobuna bazotinda bana bango baki liboso bazosunga bajeune na bango lelo Chine se développer mais un modèle ya biso ba africain okomona moni mwana moninga lokwa aza ekolo na yo to okase ça c'est vraiment le monde à l'envers développement ezali groupe ethnique moko te développement eza batu nyonso donc naza ko répéter nazo pesa conseil sango aza muto akoki kosunga
et puis devoir na ye ezali koaider kosalisa bato devoir na ye eza te kosala mabe donc bao bazosala mabe baza na erreur et puis cardinal Mosengo atala likambo wana bien basango o baza kosala mabe baza na erreur et puis na mona te na Kinshasa la bamemi sango na cour oh basango ebele basalaka mpe kaka mabe eza te ke bango lokwa baza basango bakosala mabe te bakoki mpe kokwea kosala mbeba donc ndeko na ngai sere na ngai loko oza na Rome wana nayebi te soki oyaki kotanga biso génération na biso ekomi kokende bino génération ya sika tokomi kotalela bino nayebi te sala nyonso ozala intègre otanga classe omema 1+ na mboka na suki wana nalingi te olobake o basango otia bato nyonso na panier moko ke basango nyonso baza bato mabe nga naza na famille basango mpe bazali mais tokoki kogénéralize te togénéralize tolobake basango nyonso baza bato mabe non tokokende biso nyonso tokozala wrong neti baaméricain balobaka mais nde kotala bango bazosala mabe il faut kodénoncer bango il faut koanalyser il faut koidentifier baproblème na bango kodénoncer s'il faut même kokangisa bango bakanga comme ça ezala exemple omoni en États-Unis basango bazosala mabe bazopunir bango makasi o bango baza balati elamba kisango ke baza bamodele mais siko bato bakende mpa na bango mpona kosenga lisungi kosenga conseil kosenga moral lisungi ya moral kosenga baconseil mais soki siko bamoni ke bazosala mabe baza kopunir bango makasi mpo bakomi kosala lokwa bameme banguma balati poso ya meme wana nde conseil nakopesala ndeko na nga mwasi ase battre kaka azala bon omoni nga nakola na baparent na nga baki très chrétien très catholique donc mpona biso tobanda mwana neti sango ye aza vraiment représentant Saint Pierre na mokili mais wana sikoyo omoni baconception wana eyaki akobafue sikoyo bandenge na biso ya kondima ntango omoni sango azosala boye na suki wana. 6e question ezali bongo motuna ya suka o ndenge na lopoto balobi la dernière question ezali bongo ya ndeko Jean-Claude Massamuna. Ndeko Jean-Claude Massamuna avandi bongo na ville ya Bilbao na mboka Espagne. Ndeko alobi boye nazali kopesa mbote na papa Roger pe mama Rosalie nazali molandi monene ya Radio Zumel 1000 po ete lelo soki na komeli bino ezali occasion po na ngai po ete na komela bino parce que na utaki kolanda émission moko ya ndeko mwasi oyo bolekisaki oyo alobi ete azwaki problème moko tango azalaki na Italie un prêtre catholique a injectaki biloko na nzoto na ye pe ekomisa ye na ba problème ti mokolo mwa lelo. Nalandaki lisolo wana pe epesaki ngai mawa ya mingi esalaki ngai pasi na motema. Yango wana nazalaki na motuna oyo ngai nalingaki na tuna na ndeko mwasi pamba te na ba ane oyo alobi ezali ba ane oyo makambo oyo ye amonaki na Italie mais ezali ba ane oyo biso pe tokwelaki problème tozwaki mwa likambo yango ezali boye tozalaki na petite sœur na biso moko azalaka moko na kati na famille autaki kozwa na examen d'état na année 80 azwaki ba pourcentage moko ya bien penza ya mingi. Après yaki kosala azwaki bourse na ye akei na Italie. Tanga akomi na Italie akoti pe na université mais Dieu merci na tango wana bourse ezwaki mwa mikakatano na niveau ya Europe kuna pona ba étudiant na biso lokola papa na biso azalaki na mwa bambongo nde papa bandaki kotindela ye mbongo pona ba étude na ye. Mais à un moment donné ndeko mwasi ayaki koyebisa biso ke ayaki kokomela papa na biso alobi ke bomi tungisa lisusu te pona kotindela nga mbongo parce que ba
prêtre congolais moko awa na Italie bazui charge pona makambo oyo ya étude na ngai bazali kosunga ndenge nini bakoki kobanda kofuta ba étude na ngai. Esalaki pe papa na biso esengo mingi tomonaki ete esika oyo ya bandaki koluka po ete atindelaka nani sœur na biso to petite sœur na ngai mbongo kuna na Italie eyaki kosala ete pour wana ezalaki comblé, donc ezalaki déjà arrangé na ba prêtre catholique ndenge ndeko na biso ya mwasi alobaki. Ndeko mwasi atangi ba étude na ye, mais à chaque fois ezalaki komona zo komela biso na ba connaissance na ye ya basango komona na ba photo pe ebandaki koya azalaki kotindela biso. Mais tango ye kokoma na année 86 petite sœur nanga wana akufa na mort moko na Italie oyo eyebana mutuna na makolote parce que na année 86 petite sœur nangai asalaki donc akokisaki 27 ans. Na 27 ans na raison ya mort na ye balobani ni ke non alalaki na buto salika ka crise cardiaque boy akufi. Et puis moto apesaki biso nouvelle wana kaka ba ami na ye oyo ba prêtre oyo bazalaki kuna na Italie. Prêtre wana pe azalaki un kassayen. Nde moto abandaki kokomela biso situation ndenge yalaki na ndenge bakunda ye ba makambo ndenge na ndenge. Na année 88 toyaki kozwa visite moko ya prêtre wana ayaki ti na Congo. Ayaki akute na bapara na biso ayebisi bapara na biso lisolo ya liwa ya ndeko na biso ndenge lekaki ndenge nini bakende kokuta ebembe na ye na ndaku apikaki crise na butu alors que na butu na tanga piqué crise tant wana nyoso asalaki tito koma na tongo esalaki ke emema ye na liwa. Mais tango na ye kolanda émission oyo ya ndeko mwasi na kombo ya Mado na komi na ba qu'est-ce que c'est. Ba qu'est-ce que c'est yango euti wapi? Parce que na komona ndeko na ngai ya mwasi azalaki na connaissance na ba prêtre catholique. Et puis liwa na ye akufa na liwa moko ti lelo bizarre biso to yebika ke ndeko na biso ya mwasi apika crise mais soko tali pe âge na ye oya apike la crise ti lelo to comprendre te. Ndeko mwasi ndeko nanga ya mwasi donc leki nanga ya mwasi akufa kaka boye. Mais tant on a kolanda lisolo oyo na bandi ko bota ba idée belé. Est-ce que leki na biso ya mwasi akutana na ba circonstances oyo ndeko mwasi oyo Mado azali lelo koloba po ndeko nanga ya mwasi akindaka Italie na année 80. Donc ayeko kufa na 86. En tout cas na komeka nanu na komela bandeko na ngai o bazali na Congo soki quelques photos oyo ya ndeko na ngai ya mwasi na ba prêtre wana ezali ba meka kosala tu batindela ngai yango comme ça ngai na komeka na tindela ndeko na kosenga na ndeko mwasi na kombo ya Mado atindela ngai nanu soki moyen ezali atindela ngai ta adresse na ye ya email soki nazwi ba photo na ye ba photo wana na koskanele po ameka kotala parmi basango wana oyo bazalaki na connaissance na ndeko na ngai ya mwasi. Est-ce que ekoki kozala sango ya lobi ete abokelaki biloko na nzoto akoki kozala parmi basango po azalaki na ba connaissance kaka ya ba prêtre catholique yango na nalingi na tuna na ndeko mwasi est-ce que na université ya Italie kuna na Rome ba prêtre catholique wana bazalaki ba professeur kuna ou bien bazalaki kosala musani na université po ndeko mwasi na kombo ya Mado alobi ete azalaki na ba connaissance azalaki na connaissance moko na ko azalaki prêtre catholique. Ndeko nanga pe ya mwasi tango akendeki na Italie kotanga azalaki na connaissance na ba connaissance ya ba prêtre catholique. Alors yebisanga ba prêtre catholique wana bazalaki pe à part musala na bango ya prêtre bazalaki pe kolanda ba kuna université ou bien comment parce que à partir ya lisolo na yo na komi komona film ya ndeko nanga ndinga kufa peut-être
akufi na ba circonstance oyo ke ba prêtre wana moto basala ye likambo. Parce que jusqu'à présent tout le monde a clarté. Alors ndeko mekana nuko yanola ngai na likambo wana parce que ndeko na ngai ya mwasi ayaka Italie na année 80 ayeko kufa na 86 pe batu oyo bayebi kaka histoire ya lisolo na ye oyo pe ba pesa biso nouvelle ezalaki un prêtre catholique, un kassayen. À partir de l'isolo na yo, na lingi oyebisanga nanu. Yebisanga nanu, ndeko mwasi. Est-ce que, na ndenge yo viva ba makambo wana, na ndenge nga na yebisi yo ba makambo ndenge ndeko nanga ya mwasi ya kufa. Okoki kozala na mwa ide ya koyeba ete ba makambo yo ya liwa na ye. Ezali penza normal, to ekoki kozala pe a peu près na kati na ba masolo oyo uti ko beta. Na yebi ete ezali pasi po o répondre na likambo oyo mais na sengi na okanga soki okoki ko pesa ngai mwa ide na ndenge na beteli lisolo soko ko ozala na ide est-ce que eko kozala ke ndeko na ngai ya mwasi pe akufi na circonstance na nzela ya ba prêtre wana oyo to ndenge na beti lisolo ou bien liwa na ye ezali normal po a partir ya lisolo na yo na moni yango histoire ya liwa ya leki na ngai siko na moni yango ezalaki louche. Voilà on a koloba on a ko senga moi obetela ngana no moi lisolo po depuis na yoka émission na yo ndeko mwasi vraiment motema na ngai ekoma kokanisa mingi na petite sœur na ngai po ete liwa na ye ntango akufi bato bamemela biso bamasolo ya liwa na ye oyebisa biso bamakambo nyonso na moto pa memelaka biso mwa kelke babiloko na ye oyo atikaki na Italie ezalaka un prêtre catholique kassayen. Yango na lingi ete omeka nanu koéclaircir nga place wana po nayebi te likambo oyo tangu nayoki yango suki na ngai ya motu etelemaki depuis nayoka émission oyo yango na oyo nga nakoki koloba mais nakosenga soki moyen ezali ete okoka kopesa na radio adresse to numéro na yo ya téléphone nakoluka na entrer en contact na yo po naza na masolo ebele tokosolola po nazali na mingi oyo nakokoloba na radio te suite ya respect ya mort ya leki na ngai nazali na makambo mingi. Bandeko babolingo voilà oyo maloba ya ndeko Jean-Claude Masamuna avandi bongo na ville ya Bilbao na mboka Espagne alobi bongo na ndeko na mama na biso Mado. Alors mama Mado toko tikela yo maloba okoka koloba na oyo ndeko auti koloba sikoyo po ete a partir ya émission na yo akomi na mituna ebele. Est-ce que yo okoki koloba nini na lisolo oyo ndenge ndeko auti koloba? Na pesi yo maloba na tango oyo omeka quand même ko pesa moi éclairage pe ndeko alobi lisusu ke soki moi ezali okoka ko pesa biso numéro na yo ya téléphone po ete to pesa na ye a entrer en contact na yo po ete azali na masolo mingi ya kosolola pona respect ya mort ya leki na ye nyonso akoki koloba yango awa te na nzela ya radio. Alors mama Mado na pesi yo maloba s'il vous plaît. Merci mingi papa Roger, eza pasi, eza pe mawa. Po sokotali bamboka oyo ya biso yo toza kobundana pona ko arriver quelque part. Mais ba mwa moke bazo koka kubima, ba leader na biso, ba biso toza kotalela, baza koleka liboso po bakase bango. Wana eza vraiment mawa, ezo sala la pasi pona ya papa Jean-Claude Oyo esalinga mawa po mwana 20 ans aza innocente, aza naïf, aza na espoir ebele ayebi te ke batu baza batu mabe. Soki ngai nzamba asalaki ngai grâce ezata musu po nazwaki chance ya koya na bamboka oyo lokola États-Unis. Po ebele bato ebele baza koloba ozonga kaka na Kinshasa na ndenge asalaki ezalaki ke nazonga na Kinshasa. So nazonga na Kinshasa nde nakufi. Meza ma chance onga nazwaki ta musu bandeko mususu bazwaki yango te. Yango naza kobeta sete pe na telemi lelo na kombo ya bana wana nyonso oyo baza kokwea boye po bataleli ba leader. Bamoni ke bango baza batu na bango baza kosunga bango yango naza kobeta sete lelo na lingi te mutu mususu apase ba ane wana yaza koloba eza en effet ba ane onga pe nazaki na Italie
bane wana aza koloba eza pe bane oyo nga na sibisa babiloko wana mais sikoyo nzambe aza témoin biso tozwi nzambe azala kaka témoin biso ngai mutu lokola ngai naza mutu nasalelaka nzambe na ndenge na ngai nakobimaka na likambo boye te o nakosa o nasala nini mais naza kosenga mpe bafille mosusu oyo te mosusu bapasa mpo bafille ebele babima ebele mais ndenge ngai naza kova naturel nazalaki naturel mais mikolo mike naza kokende wana ozomona mwa baproblème eza kozala baoyo ya baluba wana oyo ya balulu wana bazomona bango nde baza bachef bango nde baza na tout bango nde baza na droit mais nayebi te soki na structure yango banom baluba mpe baza koya to nayebi te so na structure yango bamisusu ya bikolo mosusu baza kokende mpe baluka mwa lisungi wana nakoyeba te nazalaki na bainformation nyonso te mais afrique wana afrique eza na makambo ebele afrique eza na babilif na bango ebele nayebi te soki bato mosusu bakanisa soko bomi mutu mosusu ndozwi bachance na ye nayebi te mpo makambo mosusu nga na vivaki wana koloba ngo na tv te mais biso totieka na maboko ya nzambe en ce qui concerne numéro na ngai bokokomata numéro na ngai bopesi ye mpo nazolinga te napesa ngo na télévision bino bokamati bopesi ye akontakte ngai bon bakosala bainvestigation bandele bayebi ndenge basalaka bainvestigation bokotala parcours ya mutu wana ubien bisika azokende ubien bisika awuti bato tour na ye bato bakufaka na bamort moko bizarre mais ngai nayebi ndenge ya koloba te nzambe kaka nzambe oyo azalaka ata likambo oyo bombi ata obombaki yango na sa mai nzambe akokobimisa yango pwasa nzambe kaka nde azala juge na biso nyonso na bango badesanda ya Pierre na mokili bango barepresentant nzambe na mokili na biso bato tozoluka nzambe atalela biso tosambelaka tobi nzambe ekanisela biso nzambe tala onga nasali ya malamu nzambe okanisela biso nzambe azala mpe juge ya biso nyonso bon na suki wana eza mawa mpona mwana mwasi wana bon mama pe alingi aloba quelque chose mpona bino ye azali awa likambo te mama Mado tokopesa mama maloba na suka po ete yo osilisa nanu programme na biso lokola tokomi na suka pe tokopesa mama maloba na kote ya suka s'il vous plaît. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda émission oyo tosili kosala ezalaki bandeko oyo balandaki émission ya ndeko mwasi na kombo ya Mado oyo avandi bongo na mboka États-Unis sikoyo oyo balandaki émission na ye asalaki na makambo akutanaki na yango pe bandeko basengaki na biso to meka ko localiser lisusu ndeko pona akoka koyanola na bamituna oyo batunaki oyo bouti kolanda ndenge nini ndeko mwasi ausili kopesa biano pona yango wana bandeko tosilaki kosala oyo ezalaki bongo bosenga na bino po ete tolobi ete radio oyo ezali bongo radio ya bino ba peuple congolais oyo nyonso tu ayebi ete azali na bosenga na ye ndeko soki ezali na ndenge ya malamu okomeli biso na banzi ete tokosala nyonso pona koluka kolekisa maloba na yo soki ezali na ndenge ya malamu yango wana bandeko babolingo boyoti koyoka ndenge mama na biso Mado oyo avandi bongo ne mboka États-Unis ndenge auti kopesa biyano na ye bino moko siko nde boko juge na oyo ye auti koloba na tango oyo na yebi ete tokomi na suka ya émission na biso mais tokoki kotika mama na biso akende kaka boye te sans que apesa biso mwa liloba na ye ya suka oyo azali na yango oyo akoki koloba pona ba peuple congolais pona conseil oyo akoki pe kopesa pona bandeko basi mosusu bazali ko se retrouver na Italie bazali na ezala kaka na Italie te ezala na bamboka mosusu pe oyo ba prêtre mosusu bazali kuna bazali ko sala makambo kaka ndenge moko ndenge oyo akutanaki na yango na topesi ye mwa maloba moke oyo akoki kopesa comme conseil pe oyo akoki koloba pe liloba na ye ya suka oyo akoki koloba yambo te tokabwana mama Mado topesi yo maloba s'il vous plaît. Papa Roger nayebi nde nako remercier bino te
eloko nga naza kolinga nalingi expérience oyo et édifier ba peuple congolais, c'est-à-dire que lokola tribalisme eza makasi et que baluba bango bamona neti bango baza bamindele ya Congo, bango baza ba juif ya Congo ndenge bakomaka na basite mosusu, nga namoni ke il faut ba loi esalama, c'est-à-dire que bisika ya contrôle, bisika ya contrôle ya décision batiaka 2 personnes neti basalaka awa mpona kocontrecarrer ba comportement bo. So total na niveau statistique omoni ke na bambula wana ndenge tobimaki nga la catégorie nanga, c'est-à-dire bato à côté na biso, c'est-à-dire bato bakoka komema un plus na côté na biso ba maniema wana kota ba bandundu wana nazalaki ngai moko, mais bango bakoti sikoyo ye na structure na circuit na ye azokotisa bato na bango ebele. So to ça statistique après 30 ans, après 20 ans ngana biso côté na biso tokomi zéro, c'est-à-dire aide technologie mayele oyo koka kende côté na biso ekokende te. Dans l'entretemps côté na bango baza komata omoni ke ezate côté ya sekuna basalaki sélection biso peto bima peut-être 1% ya bato catégorie na biso bango baza ebele na amo na likolo kuna bango baye bakase bango batikali kuna. Donc nalingi ke biloko wana ezalaka identifier ba mécanisme wana nyoso bango baza kotia en place, ezala identifier, ezala étudier, ezala analyser po ba koma na loi na consensus, c'est-à-dire que ba koma na loi ya koloba te batu oyo tokokotiaka bango moko na niveau ya décision te o ba américain babaka décision bato baza ko décider te po soki botiki bango moko na côté ya décision baza ko casser ko éliminer automatiquement catégoriquement ba groupe ethnique mususu. Or eza rank eza inconcevable ko kanisa ke développement ya Congo et ko utaka na groupe ethnique wana bango bakokoka te pe bako comprimer batu mususu yango laza vraiment ko implore ko senga ko bondela bato baza na décision bao bakoza décision ba mécanisme ko étudier ba mécanisme wala bango baza ko tia en place pour c'est bien beau batu ba kriya ki ba bikungu abengani baluba, mais c'est comme ça total na ba moi exemple ya biso amike oyo okomona ke yo ba mécanisme ni bango batiaki na chabate o efeza que population mobimbe se soulever contre bango parce que bato à côté na biso toyebite nsango wana soki tozala quel bomoni wana keza ba ka ezali bon toyebite soki aza ko utiliser batu ndenge nini bazwaka ba poison wana toyebite. Donc siko eloko naza ko senga na sengi peuple congolais na sengi bato éducation na sengi batu nyonso bo analyser ba mécanisme wana bamboka oyo lokwa ba États-Unis so komi na niveau oyo eza po groupe mususu ezali e analysaka e décortiquaka e étudiaka ba mécanisme oyo eza mise en place ya ko freiner ba groupe ba développement ya ba groupe ethnique mususu. Ngana suki wana na pesi bino merci mama pe azali awa. Mama topesi yo maloba okoki koloba s'il vous plaît. Oh, Papa Roger. Papa Roger. Oui. Mbote mingi. Mbote mama. Nasepeli makambo bosali mpana mwana na ngai oyo. Nzambe ndi abikisaki ye yangwana ezosala ngai pasi. Bo. Lokola mwana wana oyo akufi wana ndenge wana nde mwana na ngai ngaka akufa Nzambe ndabatelaki ye na sengi kaka ndenge azoloba wana leta na bato nyonso batala ndenge ya kotindaka otindi mwana na klasi bakia kubloke ndenge wana sango wana asalaki na mpo kwa mwana na ngai alingaki asala makambo ya alingaki te yango wana sikoyo abwakelaki ye kisi wana mwana na ngai amoni pasi vi na ye mobimba na suki wana pa na pesa bino merci lisusu merci na ndenge boyoki ye nalingi na pesa yo mwana mosusu oyo leki na ye
Bon, alo. Ok, akoki koloba toza koyoka ye. Roger mbote mingi. Mbote. Te mingi na bino nyonso na bandeko nyonso bazolanda biso. Ngana ya na ngana mama nde tozali awa toza kosofrir support moral mpe nyonso mpona to edifie bino makambo nyonso oyo bozoyoka eza ya solo ata neti ngaleki na ye onga na vivre na poto yango te kaka na bizaleli yango ya basango na biso na bandeko na bango nyonso baye kokotisanga preske na libulu ya kosi mpo na tribalisme oyo ezoleka epa na biso. Ngai na mokuse nazosengaki bamekanisme wana ezala decortike mpo na tribalisme eleki makasi. Biso tokola wana na Kisasa toyebi na biso mpenza bamekanisme ya tribalisme oyo eutaka epa bato oyo bauta na bamboka te. Nakutanaka na mwana mobali oyo a travers sango na bango kaka baluba wana baye koambouye ngai ti na point oyo nalingaki koperdre vie na ngai. Après nabengisaki awa na Etats-Unis anyokolinga na ndenge bokokondima te kaka mpona kobengisa bandeko na ye famille mobimba na nsima na ngai na age wana ba vingtaine d'année okokondima te me nzambe na biso kaka. Merci. Papa Roger, nazwi sous parole, naza ko s'excuser pour ta musu boyokaki nazo renifle, bon na reniflaka nanu mwa muke, eza na lokola, eza isu lokola kala te. Yango nazo senga bo excuse ngai soki eyokanaki kuna. Nzambe aza nzambe, nayebi ke nzambe akotalela mboka na biso, pe akolongola biso na ba mécanisme wana mike oyo eza kofaire ke mboka eza kozonga nsima. Po soki totali bien, gouvernement etindaki nga, oui, papa futaki batike. Mais naza représentant un gouvernement pour na kotanga. Mais yo sango otaleli ata wana te, omoni ke mwana oyo vi na eza na valeur te. Or, ba mécanisme ya boeza ba mécanisme moko ezali mabe suka. Omoni na Bible, tango bakomaki, balobi David azwaki mwasi ya moto mususu. Tango batunaki David, bake koyebisa ye babi David moto boye azaki na biloko ebele, moto boye azaki na moko. Siko moto wana kamati ya moko wana abebisi yango. Siko ye moko David alobaki nini? Abaki moto abosoka sali boye baboma ye. Me ye moko sango wana bao ya bango abimisi ebele ba kotanga klasi baza wana bapanzana partout na Amérique, baza na bapanzana baza na États-Unis, moko na bango kutu bokoki ko Google na internet boti Chidibi Rose bokomona moko oya bango oya yesaka na Italie ayaki awa na États-Unis bon ndenge aza komatisa batu na bango. Nzambe nayebi te mwana mwasi wana asi akufi. Donc baza ebele ya boye na Rome, baza ebele ya boye na Europe mobimba bapanzani, c'est-à-dire que baza ko constituer force ya demain. Po baza kozo éducation na ba condition à bien, ba kozonga lobi baza ba diplôme à bien. Même si ko ba groupe ethnique mususu ko suka ndenge ni. Ngana suki wana ndeza mwa muke na ngai o Pierre ongala ko mema na contribution ya mboka na biso, na contribution ya kofungola mentalité, kofungola mental na biso. Koyeba ke mwana soka za congolais, le fait déjà kaza congolais, boza sous drapeau moko aza ndeko na yo, ataze kolo mususu te. Naza ko se rappeler, papa avant kufa, papa lobaki, bisika sango na komelaka. Nangilima wana, batu wana na 60, baluba na balulu wa baswalaki makasi, cousine wana bisika komelaka wana, bayaki ko s'abriter na lopango na biso pendant des jours, po te baluba, balingaki babundisa bango. Bon sikoyo, biso, toza bato bota makisasa. Biso toyebi tribalisme te, mais sikoyo biso toyebi nenga ko sala te, tozo ko comprendre ko marcher ndenge nini te, ozo comprendre. Yangana sikoyo nasengi bino, nasengi pe population nyonso, nasengi pe batu nyonso na expérience nga na sali. Basala mwa effort po batu mususu ba passer onga la passer te na suki wana. Merci.
papa rote na pesi ombote mingi mbanya nga akufika mpona likambo wana. Merci mingi mama Mado pona maloba na yo ya suka. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda oyo ndeko mwasi na kombo ya mama Mado asili koloba. Na banzi ete pona bandeko oyo basengaki ete ndeko mwasi akoka kopesa bango numéro ya téléphone po ba entrer directement à contact na ye. Toko solo la ndeko mwasi soki apesi biso autorisation bandeko na banzi ete toko pesa bino numéro na ye pona bato mosusu balobaki ete balingi ba aider na ndenge ya ba prière losambo po ete bazala bo moko kati na ye basambela katango nyonso po ete nzambe asunga ye. Yango na tango oyo bato na bato bazlandi oyo mama Mado asili kopesa comme biano. To sengi na bino ete ndeko yo pe soki oyebi ete ozali na problème na yo oyo likambo wana olingaka otombola mongongo po ete mokili eyoka na likambo basala yo, ndeko Radio Zumel 1000 ezali wana pona bino. Ndeko yaka na likambo na yo pesa yango tala ndenge ndeko mwasi oyo apesaki likambo na ye nzoka nde bato mosusu bazalaki intéressé na likambo alobaki pe bato mosusu bazwa ba accident na kati na nzela ya masolo oyo ndeko mwasi asili koloba pe na banzi ete bandeko babolingo Radio Zumel 1000 ezali wana pona bino. Yo moto ozali na likambo na yo yaka solola na biso soki tomoni ete ezali likambo moko oyo tokoki kolekisa pona kopesa intérêt na bandeko mosusu batikali vraiment tokozanga te pona kolekisa yango. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali pe to remercier mama Mado lisusu ya mingi koleka pona ndenge ya répondre na invitation na biso. Bozala kaka wana pe na sima ya bangunga nde tokopesa bino basango to bombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete moyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangunga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.